Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Nzambe Église Corps de Christ Zolela ya biso Ser Lucie Kunda oyo atiki biso Ser Lucie Kunda aze kosalela nkolo na loyembo jeunesse na ye mobimba to mpe vi na ye mobimba azali koyembela nzambe ayembeli nzambe banzembo ebele oyo esimba ye mitema ya bato ebele babongoli mitema à travers bachanson ya bakunda sister mpe na baeglise nyonso lelo soki oleki loyembo ata moko ya kunda sister ezangaka te yango tozolela Ser Lucie Kunda awa na matete kasi bayembi bazoleka mikolo nyonso mpe bazokumisa nkolo Yesu na baloyembo mpo instrument eza sur place wana kolendisa libota Kunda kolendisa ya Pegi Kunda mpe ya Eli Kunda oyo akendaka Afrique du Sud ye aye mpo na matanga ya Lucie tolanda nanu loyembo oyo bongo tokoba masolo na biso. Toza awa na matanga ya Lucie Kunda awa na matete tomoni visite ya pasteur de la foi, l'évangéliste international, le porteur du Christ ndenge makomi lobi mieux vaut aller dans la maison de deuil que dans la maison de festin et sengo akagula mawa elongo na libota ya Ser Lucie Kunda oyo atiki biso passe na motema kasi Ser Lucie azalaki mosali na Nzambe asaleli Nzambe na loyembo bandaki bolenge na ye kino kotika biso yango totomboli kaka Yesu Masiya Nazareth Nzambe asolo mpe abomoi azwa na ye lokumu tolanda reportage na biso ya lelo. Shela
Achika bombe na makapane joba. Aleka pena visa kokama. Aleka pena moperi kokama. Aleka pena nana kokama. Kuna balo baka frasa biana monokoye. Akiche kicha komina maya nchige. Alobi esukite ipona kita. Akita na ye kapasite. Akomina kasi koko alobi na kota. Akota na ye pena pasite. Akusha na bandi na maya sina makolo. Ino munadana nzala sola mapeka wo. Atara bosoto na ngate. Asimanga na mokwe yese. Atamusanga malembe malembe. Asimanga malembe malembe. Alongola ngasi koko wo malembe. Toko malemba toleka wo malembe. Kasabubu toleka zorango malembe. Toko mimo feri toleki wo malembe. Tokati sapa maye malembe. Asimisanga dolare malembe. Akumisanga motuba malembe. Aladitanga banjoma malembe. Aladitanga banjoma malembe. Aladitanga banjoma malembe. Aladitanga banjoma malembe. Wapi mololo mololo mololo. Kasolu kamololo Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Masolona vete. Masoloya vina. Masoloya vina. Aya kati. Ate mananjo. Hey! Abayo no ba. Voilà, merci beaucoup Wana Bolandi, Sir Enis Manyanga, Ayokumisa Nkolo na libota ya kunda kokabula mawana bango webi mo Kristo soki akufi kat na nkolo ezake sengo mingi pamba te bakomi ezoloba na biso liwa kat na Yesu ezali bongo gain kokufa kat na Yesu ezali bongo gain tika totombola kuli Yesu Masia Nazareth Nzambe oyo apesa biso Sir Lisikunda payé à juillet. Pendant que nous avons rappelé le programme ya ba obsèques ezali bongo les premiers mercredi ou les premiers to kozala na veillée mortuaire musée national bongo kozala à partir déjà 19h programme nous sur le kakimia na musée national le lendemain topé le jeudi le 2 mai et kozala bongo levé du corps na hôpital à 51h bongo exposition et kozala na église ya centenaire donc tokolongwa na corps na hôpital ya cinquantenaire toke malembe kino na église ya centenaire kaka wana nde exposition pe programme nyonso ya babseki eza wana kolongwa wana tokei na nécropole na ekuki na ye ya suka. Cependant nazopesa ba programme oyo tolanda na loyembo oyo popopo bochaki tembe bayemba yango à l'époque babima presque nzela moko na ba sœur Kunda sister bandiko bayemba popopo bochaki tembe bana mbila bembaka à l'époque na sango abe na biso kombote kasi toka loyembo yango. Para avanzar
makasi. Prestation boyo senga vraiment applaudissement pour l'acclamation makasi. Nana senga boyo pas musicien nyonso mazawa. Oh nyonso akomaki komona na liste. Azala la patience. Merci beaucoup, bana notre père, bana CFC, bana Codef, bana Bochikolanda. Popo, tu tchaki te menazo rappeler que l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, le pasteur de la foi, a zabongo na programme moko rendez-vous aniza sacré. À cause le 5 mai na Atlantico na Luanda. Yebisa bana bandeko ba famille ba connaissance o bazana Luanda que le 5 mai tozana Atlantico. Et l'on a le pasteur de la foi à cause de la foi deuxième édition à Atlantico. Boato Sambela et Longo et Kozamala Mingbongo le 20 et le 21 juillet à Zana Palais du Peuple. L'esplanade de la Palais du Peuple à cause de la foi 9e édition à Kinshasa. Bana notre père, bana CFC, bana Codef. Oyo nyoso ayabikolo Masia Nazareth. O Sambela to Sambela te ba invité yo yakato tombola. Zamba solo pe abomo. À part bana Mwinda Tozaïk suna frère Josué Mayala yepa lekaki akomisa ekolo Masia Nazareth na baloyembo na ye pe asalaki témoignage. Because
te yaki kobema kote eza wana te ya koyemba pesa te kwa pesa ya kotambola kobanga nzambe kasi kotambolaki bien na nzambe po ata ndenge toza bato bazopetolo maboko frere wayebi koyemba ser wayebi koyemba basoki nzambe atalinga azomona ngai moto masumu ntina moko eza te tika bato bawanga na yo mpe nzambe andima eske moto bakobetela nzambe maboko na milolo ya bien betela nzambe maboko na mololo ya bien. Betela lisusu maboko na milolo ya bien wana matete baza wapi oyo ya isi beta mololo Voilà, Sœur Eli Kunda, wana bochi kolanda frère Josué Mayala, Sœur Eli Kunda, yaya ya Sœur Lisi Kunda, oyo boyibi na lisolo akendaka Afrique du Sud po abalaka yepa yaki matanga awa na Kinshasa azangaki te kopesa témoignage to landa témoignage na ye. Non, tant que bana nzambe tozokumisa nzambe oyo asili ko pemisa mosali na ye. Ya tozokumisa toujours nzambe eloko moko ekozala te ke déranger parce que baloba ke artiste akufaka te tout le temps tobanda koyoka ye tobanda komona ye bien que pas physiquement mais tozala toujours komona ye so banzembo koloba ke epesa biso pasi non tozo glorifier lisusu nzambe davantage. Voilà. Et lelo bandeko nyonso bazolanda biso tozala ki toyebaki que mercredi oyo tokozala ya semaine oyo tokobanda toko sala bongo veille mortuaire ba programme eza ndenge nini? Ba programme ezali les premiers toko sala veille mortuaire na ba salle na musée national et puis enterrement ezali na nécropole veille ezali na cathédrale ya centenaire. Yeah. Exposition à cathédrale à centenaire. Yeah. Voilà, mameli otika biso depuis année nini et ozalaka wapi bato bazobaka ndeko na bango wana zoyemba na bango azongi. Oui, naza en Afrique du Sud. Natika Kinshasa. Ça fait maintenant 15 ans, mais ngana bandeko tokutana parce que de temps en temps bayaka en Afrique du Sud. Mameli 15 ans aux Afrique du Sud, osaka musique et tout tigana. Osaka musique, koyemba de temps en temps peut-être dans l'église. Les musiques ezali ko manquer yo etungi ezali ko déranger te. Et makanga makasi mais je crois que sikoyo nzambe na mwana nzambe na ozala de temps en temps. Ya moteto sisa mameli moyembi balelaki ya loyembo bato bakoyoka souvoi na yo wana na mwa extrait esunga mwa ndambu boyebi mameli azali koyemba na le Kunda sister ye mpe aza Kunda. Ça fait 15 ans il y a en Afrique du Sud kuna okenda libala te. Oui, nakenda libala. Tokozwa ta nzembo ya kala nakoki koyemba nzoto parce que nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni napesi yo biloko nyonso nzoto okei na lilita opesi nga ata merci te na maso nasaleli yo. Merci. Kwezaki abino Rabi Mavinga luyenge nini ya kolela Sœur Lisi Kunda. Je pense que lobby lisusu tozana vidéo mususu tolela ya Lisi Kunda imba banzembo ebele azeko koma banzembo mingi kasi nazo rappeler que programme ya ba obsèque na e veillée mortuaire aux le premier oyo mercredi le premier na musée national bongo les 2
levé accord na morgue ya cinquantenaire kolongwana toke na hôpital na église ya centenaire kuna nde exposition kosa mabongo tokenda na nécropole nekuke na ye ya suka napesi no merci Yesu Masia Nazareth aza na bino. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV.